pasteur ni na salle stade des martyrs. Tout le monde va musicien va toucher le stade des martyrs. Pasteur ni na salle stade des martyrs plein 2021. Les deux comme quand non oh ya télémel oh ya télémel oh. Ba pasteur ba comme musicien. À ta voix ça bien te mais azoyi mbakaka. To vida l'église catholique ba bazaka souté. Mais les lots kende na ba renouveau charismatique ba bazongi plein. Ba avec l'église de réveil ba moun ba ventir. Ba saler retour au bercail. Ba saler retour au bercail. Heureusement dans une église de réveil dans une église d'éveil. Les deux comme que non papa pasteur qui dans le salon. Ba kate sur pas quoi faire ici. Ba sokoli sur na shampoing sur ma ramener na ici mais yemo ka lobi tianga ligne mais na koto yo. Koto yo to koto yo apoli penda pe côté. Ba tie passo là à une église. O grimace basse, po linga basse, o sala nini. E nzam na lola telema. Biloko ezalaka te. Biloko yo ba pasteur ba nigérien. Ba pasteur na biso tamba ko kotoye ba pasteur nigérien ba baby. Ba pasteur na biso bazali na bosantu ba ko kotoye ba pasteur nigérien ba simba kisi. Ba ko na makiona. Ba ko na ba deuxième femme. Na ye biso ba pasteur presque belé nyonso wana. Bazana basimi balé ba bala bina mosali bozo na mosali balé. Ane oyo na moni président moko ya Afrique ya munene ya kufi. Mambo ba profession na mona ki so misi ya kufite. Wana bilo wala te prophète na Bible no prophétiser mais si c'est moi kufa. On les a pas fanti. On les a pas fanti. On muta théâtre moi kufa. Ça ce sont des aventures. Oh ouais. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ezali solo ya mbimbi na système mbongo wa shingom de toloba toujours. Mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servi bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux.
votre émission Analysons tous ensemble, qui est présentée par la votre influenceuse Sarah Tola. En tout cas, Analysons tous ensemble, et une émission moko très éducative, et une émission moko ils ont ramené Batuna raison, et une émission moko ils ont édifié peuple de Dieu. Alors, on a ça la Ngonga Moroté, toujours on a accompagné le prophète Mobik ici, Dr Patrick Bénidiciel, Mikolo Yobako Bengaye, le prophète des étoiles. Nous sans étoiles, Ozaya Gokufa. Donc, ce qu'étoile n'a eu Bunga, Erangoyo, Bengaga déjà numéro Dr Patrick, pour Bassa la loco Babengi, réapparition des étoiles. Alors, les lots tozo la étoile les lots tozo solo là, tozo parler sur la rétrospective annuelle il y a 2022 et du présent et du futur il y a 2023. Waouh! Na katia thème oyo, na grand thème oyo il y a rétrospective, on va parler na ba domaine nyonso. Torolobela domaine ecclésiastique ou ezali bongo domaine pastoral, domaine ya bana nzambe. Torolobela domaine artistique, journalistique, youtubeuse, youtubeur, domaine ya ba comédien. Torolobela domaine politique, torolobela toroparler sur le présent, ba réalité ezo les kana présent et nini Moussa Nzambe, le prophète des étoiles, le prophète Mobik ici, à Kobon Belabiso, na Maetali 2023, Nzamba Zolo Banini. Merci na ma meilleure fan. Merci na ba réalisateur nanga, bon délivre bon qui derrière la caméra, Ferdinand Bochoual et la machine. Merci pe na ba président nanga, président bébé, la présidente maman Nathalie ainsi que na ba legonios o natangi ba kombo tete meza munene, na somo na so na otanga ba kombo na bilonios tout nos en retard. Un grand merci à na Madjabou Gospel, sponsor officiel, sponsor à vie. Il y a chaîne Nabiso sponsor à vie. Les un contrat, Madjabou Gospel, pourquoi pas. Merci na couple Bondo, Maman Mariam et Papa Roy. Merci na Tata Po et Fapekato, meilleur vœu à toi. Le cœur de Papa Laurent, Maman na Lorraine. En tout cas, un grand merci à toi, ma grande sœur chérie, je t'aime beaucoup. Et pourquoi pas na sponsor Nabiso Azir, sponsor Nabiso Jus Magique Adassa. La fondation Sarah Tola pour la assistante Nayo en tout cas. Merci beaucoup Penabino. Merci na papa Diego Milito, l'homme selon mon cœur. Un grand merci na ba abonné nanga nyoso, plus de 60 000 abonnés, ce n'est pas facile. Un grand merci à vous. Meilleur vœu. Bonne délivre mon qui font la sur plateau. Docteur Patrick, bonjour. Bonjour maman Sarah Tola, grand esprit, autour Nzamba Pamola, première dame. Bonne santé, papa. Oui, santé ça toujours bien. Nangol Nzambe, ceux qui Nzambe étaient, Torozana Bomoïté, ceux qui Nzambe étaient, mais de suite au Koufakala. Mais Nzambe n'y a pas de Bomoï, à couper sa Bomoï, à couper sa Kabomoï. Bobo, c'est la Liwana Bisoba Mona Yangote, Tokoloba David. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moutounio soit au côté en 2023, année de problèmes et de complications. Année oyo ba soulèvement et ko salamaka salamaka. Année oyo bitumba et ko telemaka telemaka. Année oyo na moni président moko ya Afrique ya munene ya kufi. Amba ba profession na mona ki sumi isi ya kufite. Wana bilo wala te prophète na Bible no prophétiser mais si mo kufa. Wana za ba vanti. Wana za ba vanti o muta théâtre mo kufa. Ça ce sont des aventures. Je vis un grand arbre tombé en Afrique. Donc voilà, Nzambi fa batela et abatela biso. Merci beaucoup Dr Patrick. Les locaux kamoate, les locaux na elio na katia rétrospective to solango na yo. Mosai na Nzambe mais aussi ba domaine nyonso. To meka un peu pour expliquer biso meka pour éclaircir biso. Na point par point. Alors premièrement to bandana domaine ecclésiastique ezali bon domaine na bilo basai na Nzambe. Il y a eu positivité ou négativité. Merci beaucoup maman Sarah. Positivité et pas bateau dans la positivité, négativité pas bateau dans la négativité. Mais pour Nangaï, tu évolué, tu zonissima. Parce que tu vis dans l'église catholique va te baser à sauter. Mais les lots qui ont un renouveau charismatique, bazongi plein. Avec l'église de réveil, ba moun ba ventir. Ba sali retour au bercail.
basali le tour berkai. Heureusement dans une église de réveil dans une église d'éveil. Ah oui. Dans une église de réveil réveil là si bolala ki bolamu ki boko lala boko lamuka. Bala musabino. Bala musarabangu ba mesana ko lala la. Là dans un éveil. Pourquoi? Parce que je suis le prophète Mobik ici, le prophète des étoiles, le prophète Yabamoto. Bible bec non. Moto etika la kukufa te na kati ya temple. Moto epelaka toujours. Donc je suis là pour dans un éveil, voilà. Donc pour nga na monde penza que non positivité exacte parce que au monde de l'église nyonso ba occultiste ba bande ko batama. Ba bande ko bimate. Mais tala lelo ba ko pesa na ba ko taba fiche na balabala. Au moment que nous ba komi église tel o bobi ya molili wana. Toza na croisade na yolo na terre wana ba pe ba yi. Est-ce que tangu ba évangéliste bazalaki na mboka oyo évangéliste Soni Kafuta tango évangéliste nyonso minene ba osamisa na bango mambo ezalaki te mais lelo comme pasteur voilà ta veste pasteur fata na mutu kache pasteur faut bongisa ba atinda bana na poto pasteur fatina bana na poto atina na mwasi na poto pasteur atinda bana na poto atinda mwasi na poto atikali a yemo ko sa nini ozomona donc il y a pas eu positivité na ngamu na ngai il y a eu régression pour la makamba molimo pasteur ni na salle stade des martyrs tout le monde va ministère va toucher le stade des martyrs pasteur ni na salle stade des martyrs plein 2021 oh nzambe ya Soni Kafuta ozawapi oh nzambe ya Mutombo bato basalaka ba biloko wana bazawapi lelo ekomika non oyo atelemeli oyo atelemeli oyo ba pasteur ba komba musicien ata voix eza bien te mais azo yimba kaka. Donc il n'y a pas eu positivité. Na kati kaka ya domaine ecclésiastique, tout le temps on a un phénomène pasteur Kalambai, tout ça qui phénomène pasteur Moïse et son chantre Teddy, tout le monde y phénomène pétage, pasteur Denindesi, phénomène consultation prophétique des $100 par prophète Joël Francis, hôtel MP. Ba prophétie donc toyoka ba prophétie mais toyoki ba prophétie ba bongo ezobima ba MP ça phénomène mankiona et phénomène majabu na ebité et puis asuka na bosa na ngote phénomène ligne pastorale phénomène ligne pastorale na banana po tangi o numéro belé na tenga lito banana phénomène ligne pastorale. On les apôtres Nzoto. On les apôtres Nzoto. Bible bien. Les désirs de la chair sont manifestes et évidents. Et mon anakapé est aussi mamaboy. Bilo qu'on les a dit ma mission wengi de on tchaba ligne bongo. Atie ligne boy pas cela. Ozomona. Général Defa ou atie ba bilo wana. Tono mona wa we rasona petit boy. Mais les deux comme que non papa pasteur akimena na salon. Bakati sur pas quoi faire ici ba sokoli soki na shampoing so makamni mwana ici mais yemo ka lobi tianga ligne mais na koto yo apoli penda pe côté batie pasola à une église o grimace basse po linga basse o sala nini e nzam na lola telema biloko ezalaka te biloko yo ba pasteur ba nigérien ba pasteur na biso tamba ko kotoye ba pasteur nigérien ba baby ba pasteur na biso bazali na bosantu ba ko kotoye ba pasteur nigérien ba simba kisi ba ko na makiona ba ko na ba deuxième femme na ye biso ba pasteur presque belé nyonso wana bazana basimi balé ba bala bina mo sali boso na mo sali balé et puis na ebité ba pasteur baza terrible a calmer na mo sali boso kotomboka kate e ba pe l'église te moi sali balé pe abimi pe o lo kwala tilo pété o kuna pe arranger a soigner akende koto yo calmement tranquillement pe bandimi ba yebi et puis bandimi ngazo comprendre te bandimi bazo vanda na l'église wana oye ko mama zana tata no ezamba prédication mo bimisa wana ono atanzamba boxaka Saul Jonathan mwana kangama kana Saul marinzamba ponaka David mais Jonathan kangama na Saul kangama na atanzamba boakinga ba enseignement ezaba enseignement diabolique yozo kangama na mutu o babwakisi kasi te akumemona lifelo tala prophète Samuel abimi et pas devinerait sur wana albi que no yo Saul oyo sanina ndava nganga loko ye awa yo nanga
na bana na lelo to kuta na séjour de mort ba kuta na séjour de mort les mêmes jours séjour de mort ba ki nzambe boa kisi ya kiti séjour de mort akimuna yo sozo landa papa mulimo kan ndengwa oh ne touchez pas mes ouais yo kasi ne touchez pas mes ouais ouais ngozande pasteur ouais la kisi mutu no so ambi saint esprit mulimo pakole mafuta nde bazo bisa na satan diable ne touchez pas mes ouais donc ba pasteur bazo diembela na ba verset biblique wana vous regarderez un sacrificateur comme saint et il sera saint pour vous. Vous regardez un sacrificateur comme saint, vous avez santé, vous avez comme, vous avez santé, vous avez Jésus-Christ. Donc, le jour où nous sommes pasteur, va s'approprier dans le verset biblique, comme il y a ligne. Et nous avons atteint la mutema. Atteint la coiffure. Atteint la mutema, atteint la coiffure. Nous avons atteint la mutema, atteint la coiffure. Hein? Naya côté à Awa, pour que nous avons atteint la mutema, atteint la maramios tout. Naya côté à Awa, on a la tissou vêtement à soutien. Na plateau moi Sarah Awa. Nzamba otala ka mutema. Te, bilo bo ke non nzamba atala ka mutema. Ka nzamba otala. Na ye Awa na soutien, na sous-vêtement, na côté Awa. Nzamba otala. Maman Sarah otala te maman aïe aïe docteur Patrick ni sous bon. Moi était pasteur moto mona Nicolas Zola ta talon. Pasteur wala taleso aniata ka talon docteur Patrick la salon analyse wala te mais adila tout la orara. Pasteur azoniata ala ta ba talon et puis ay bota mona talon. Pasteur wa banda lona. Wa multicolore. Te yekutu pasteur wa banda ya ta de ba couleur ebele mais moko na été so dans ana mboka nini aso na ba goma kuna docteur nyata mda talon pida ya crayon wana ate ya nango. Toko mona makambo na mboko ya mota motuninga évangile matito ekiti ekiti bilo bandengo wana. Pasteur Zolata attends Bible dit que non moi ça ko lata bilamba mbalité ou bala ko lata ya moi cité. Na culture nyonso na ba peuple nyonso ezana habillement ba femme habillement ba homme atana Israël wana balata na ba robe bazambala meza bazambala ya mibali na bazambala ya basi bakutire za les différences za mibali na ya basi onza metala mutema atala libanda te atala bisika nyonso atala na libanda nam pour la Bible que non si une femme veut prier ou si elle veut prophétiser akanga kitambala les amolimo eza bilamba ya libanda babi que la femme que les femmes s'habillent d'une manière décente avec pudeur et modestie yo rôle baga que noté moi si un mot eza église na révélation T na 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6 Bible zotali sa biso 4 étapes 4 dimensions pour nous comprendre la Bible. Apôtre Paul Zoubabi, de quelle utilité serais-je au-devant de vous si je venais au milieu de vous et que je vous parle dans des langues inconnues, il ne sera pas préférable. Je serais préférable au milieu de vous si je vous parlais de la connaissance, de la prophétie, de la doctrine et de la révélation. Yo quoi qu'on batte que non, moi sur le Beluana, ezali kaka, église la té, la doctrine moi ça à moi si. La doctrine ne change pas. C'est dur, c'est comme la loi qui est dure, mais ça reste la loi. Donc, il y a un pasteur sur la table, et ça va venir. Ok. Donc, quand il y a un domaine gospel, Majabu gospel, où ils allaient qui où ils allaient payer le concours pastoral, où ils ont édifié, ils ont le chômage, ils ont bimisa, le talent à sika pour le coup Nzambe. Donc, il y a un domaine Majabu gospel. Merci beaucoup, maman Sarah, pour notre domaine à Madjabou. Coup de chapeau. Merci. La papa Bondo, na maman Mariam. Mariam, oui. Nous avons pas mon pourquoi. Au vent de la Bible lobby, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Boye Melanzam, cantique nouveau. Zemo ya sika. Banzemu nyonso komika mutu nyonso tongo etana butu einda. Baso bandela. Ba bandela. Au mon frère Michel Bakena, banzemu nyonso bandela kaya kala, azo bandela te. Au mon nzambe ya mitie pa le roi mutu. Nzambe ya mitie le roi mutu. Alors place mon Bible dit est-ce que va gouverner à Mokibo mais ba on nyama tenga mali surtout boka non amitié le roi net mutu bo memela ka batu ndingu wana te point ngabo memela ka bongo donc abaya pe banzembo akala alléluia alléluia olembi ya kana maluba sika to baye ba cantique nouveau ata mwasi na ndako omona mwasi ayaka komibondisa lelo atima neige atima periki asema nimbo okolo batelo kala siba balanga esi babala bisoe otikali ka ndemo na suku cheveux rebelle otikali ndemo na boye citron oyebite
Et tout ça, ma camion, tout aller. On va se battre. Quand on a sujet hygiénique des femmes, hein, pour le bélan, on a eu le docteur. Vraiment, il est très important. Nous avons appelé diplômé en éducation de la vie. Nous avons aussi, je pense que nous avons une classe na SCEV. Na Congo, ils ont un centre Bibale. Moi, je suis en Kinshasa, je suis en Goma. En Afrique, je suis en Congo. Nous avons fondé pour l'éducation de la vie, Madame Bestie Brock. À mon avis, non, moi, je suis moi aussi. Je suis en Nigeria, je suis en 9 ans. Et dès qu'il a qui est, à Sarana, biologiste, et Babimisi cours éducation de la vie. Donc, je suis le professeur Nathan Yango, donc pour le Belaki Makamura. Donc, voilà, ma djabou, va respecter Makamura Bango, ma djabou, va honorer un nouveau cantique. Moi, je suis toujours une innovation, à un problème. Akuta na bakwa, akuta na bitumba. Nde bitumba, nyonso la mukia. Na senga na papa Bondo, ma Mariam Bateni, moni, tant on aimé à qui pour la reconstruction à temple. Batba Bundi ça qui est, batba telmela qui est, mais à telema qui toujours oui. Mais là, comment on a senga na nzela na yo. Nga naza parolier écrivain. Na bima meilleur chanteur et compositeur du Congo, na époque il a fait Charles Mumbaya. Tant on a mis ça ba jeune talent. Biso tokoza na équipe ya bato ya pesa banzemu na kantique ba mitu na biso ko sala banzemu nini na mpona ko komaka biso to beti porte na musala na majabu mpona kopesa ka banzemu loka ba parolier et puis loka naza docteur en parole de Dieu licencié en théologie na cause appelle na comité à censure banzemu soso mo ke no bazoyemba yawe o matinga lokola sili na nzoto tambulanga lokola sili ozomona tika totomboli nyoka motako tombola nyoka. C'est Jésus-Christ qui lui que non un seul nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés sur le soleil, c'est le nom de Jésus-Christ. Nyoka ya motako na boko tombola été yembaka que non totomboli Jésus-Christ au père de totomboli nyoka tika Yesu atomo mobano totomboli nyoka ne occultisme ezokota na ndenge mayele na ndenge intelligence parce que ceux qui va passer occultiste c'est au Kangaba mais ma musicien occultiste et ça va Kangaba avec difficulté. On a déjà net message ceux qui a pembe kobimate na moto na ye ceux qui a pembe kobimate message c'est des messages ya occultiste parce que Bible dit que non j'entends mon na ceux qui a pembe Marie Missa Maïma dit que non ceux qui a pembe la sagesse ancien des jours les rochers des ailes voilà ingi sagesse mais yo bimisi nzembo ono suki a pembe ko bimate donc ozo soit parti à divinité à grandeur à les rochers des âges ozo bois qui ça yango et puis yemba na l'église nyonso moni ceux qui batoko net biso to côté na comité à censure na parole de Dieu nzembo ata mutu so parole muso a commis to ko ba que no maloba o ezalate ceux que lobami si le plan doctrinal et la si le plan prophétique si le plan révélatique et si le plan de la connaissance hein? Corinthiens chapitre 1, Corinthiens chapitre 14, verset 6. Surtout, Vanis Makamonde, ça l'a bien. Alors, la Bible dit nous connaissons qu'à partir. Voilà. Donc, Madja, beaucoup de chapeaux et réussir et toujours là et continuer le sous-sous. Et ça va parce que ma producteur va déjà sauter. Ma maison, ma maison, ma gospel, il va faire Lubasu, Philippe, il y a frère Nan Soussou, et ça va susciter ma maison, ma zen production, ma nani, ma maison, il y a ma Kin Express, ma maison, il s'agit belé, ma lourd de production, ma bikouai production, ma nani, et je sais pas soutenir. Ma sardonique, c'est ce que produit Marie Sam. Tout le monde a toujours senti bien aussi les territoires. Alors, Dieu relève, que Dieu le bénisse et qu'il le garde. Merci beaucoup, Dr Patrick. Ton côté sur le plan phénomène consultation prophétique des $100 et phénomène prophétie Pro Max. Prophétie Pro Max en direct de l'hôtel. Toujours Ophélie, tu peux ça Ophélie. Boutique à mourir, peuple de Dieu. Consultation des $100, bon, tu as malade. Azana pose ça, na pose lui en Zambie. Moni, on est là que non, ils ont en Zambie. Ils ont Satan. Consultation avant yo comme un docteur nga ko docteur on sait ngona te nga docteur so mto benginga bat nyoso bien bazan témoignage gratuit so benginga na ibina olikambuté premier sur oba médecin basala mutazona problème fo boyamba ina yo check no consultation $200 na ndenge nini on est sur bonzambe te eza bonzambe na kanti wana te pe yo kamati $200 no tala $200 qui pas m'offrir
boko yeba bango na misala na bango na bizali na bango na bambuma na bango to bani ko yeba bango déjà au vendre penda ko bi consultation $200 na ndenge nini nzambe bi $. Pourquoi bilo ba ndingo wana et nani yango ba pesa $200 na Kinshasa o muto vendre ko soit fonctionnaire à l'état ou bien militaire mo ba ke $200 c'est que au zwaka bato na bino o bo sambela na ba église na bino wana nde ba yelo ba $200 c'est pas bien affaire Mankiona aïe 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 Mankiona so bat ba éviter Mankiona za miracle lukuta OK des significations miracle lukuta ba bien en CD donc pasteur abongisi déjà mona moko bona ba pasteur à Kinshasa abongisi mona moko na malweka moi garçon moko boyi ba yokani ndenge salamaka moto moko loba ba benga yo ya ko loba bimanete avec ou bien bimanete buka loboko donc Mankiona ba ko pesa moto à quel hôpital bâti plâtre à la type na plâtre à une église na plâtre beaucoup ça na boy ba nous soit la type plâtre et a ju ba salité a titi na plâtre on bimanete ya kala a boya bonjour ne pasteur on a pesa ki mbongo tia plâtre pourtant ngolba les miracles ba koka ba kotambula les miracles comme autant des apôtres tout ça ndeko yo ndeza buloboko nous aussi mama le balo ego salama ti ba bazutal ba batelemi allez bokene kuna bobuke lokana ba frère de sécurité ba frère bobuka ba ki ba buke lokana pa ndeko sala bo ndeko sala bo témoignage wana lekina YouTube lekina ni tout ça est-ce que vous avez la puissance en Zambie au milieu de la salade aux gens ma deuxième femme troisième femme ngai mama Sarah ceux qui n'ont pas prophétie na oyebi ceux qui n'ont pas prophétie ceux qui nzambe alobeli ngate po nzambe aza mwana bitinda te prophète lobelanga après maman le prophète anor nzambe mwana bitinda yoka no komo nzambe YHWH ba be ngo tétagramme ba banoko tanga ngote ba to ba ko tanga ngote ba bitika to benga ta Adonai to banga tanga kombona YHWH plus tard ba comme ça ngo Jéhovah Yehoshua pona ni ba ko tanga no komo nzambe sikoyo ka pamba ndengwana ba kolo nzambe nan ba juif wana ba sakana te na biloko na pamba mo ba mona na ba sa le ba chrétien ozomo donc eza ba biloko ya lukuta allez prophète Bible nzambe non nga so nzambe et puis so nzambe sa miracle te na forcer na tirte nga nazali canal nous sommes des canaux par lesquels Dieu pénètre et traverse pour guérir son peuple c'est pas nous tout ça ba vase ne bible benga biso ba umbu na nzambi to ba umbu yo kuma riche okuma fortuné non c'est pas ça voilà maman ça merci beaucoup docteur Patrick Toyen a phénomène pétage pasteur Denis Lessi wana penza botika kaka donc wana penza en tout cas via bunzela via pétage penza abunga nzela parce que non tala au monde natanga suka bilo monsieur salama to mama ki noté muta bunzela. Comment se fait-il que non moto a commencé à makamabo banda ata ba Nigeria ata ba arabe ata ba musulman ba sakanate est-ce que somo mwalimu oto ba oti ba ngazana nzambe te bazana nzambe mais ba se comporta bon muta les abatimangiste ba se comporta normal ndenge nini pasteur osama mu pasteur okota boîte de nuit bazo ko bini la yo et pas ya nani mwasi azamu takala babine le nzembe zobeta ozana kimi oza à l'aise et au côté à une église et bandimi te bando benga bino ba fidèles les fidèles de Jésus-Christ bandimi c'est comme si comme on bandimi ma nyonso bandimi bondi ma n'importe quoi bo fungola miso donc et comme ici biso tout le monde appelle non banzembe ko beta na ba boîte banzembe ko ko composer mais ya bani bloko nyonso na toujours comme donc en tout cas 0 et même album en opé ça peut s'expéter et il me le ça bien dit biso nga na chanteur moi je suis un bon chanteur mais je dois chanter et glorifier Dieu. Merci. Voilà. To continue domaine pasteur Moïse Mbi et Teddy Dizo. Domaine Bokabwani wana ezali domaine mabe. Hein? Ezali domaine ya destination. Likambo Nzambe akana. Omoni bat bako mona ka mabe. Ozomona Bokabwani. Mais nzokande Abraham na l'autre bakabwana po muto kende côté na ye vertical.
naleki na nzili côté ya église Shekina namoni panneau ya frère Teddy wana abimisa album asika c'est que panneau peut bima bongo sika kuta un peu na mabatu pour ba soutenir donc quelquefois bokabwani donc biso toté ya séparation non division en Christ il faut tout tika bomoko mais ce que comme division wana ko mabe wana tout le monde a jalousie tout le monde a ba problème tout le monde a biloko nyoso mabe mais ce que zali séparation parce que mokana nzambe là il y a pas de problème voilà moto a évolué na quoi na a évolué parce que ce que nzambe a bengi Teddy nzambe a bengi pasteur Moïse moto na moto a ko évoluer na quoi na ye ozomona donc c'est un peu ça na osenga kaka que non reconnaissance gratitude c'est une bonne des choses ezala côté ya ndeko Teddy et puis motema lamu pasteur Moïse a fonga pe motema kaka ayeba que non oyo mwana bimisi so boti mwana okuma mwana te au finalement na makolo te voilà c'est très important les conseils que je peux donner à l'homme de Dieu pasteur Moïse et puis na frère Teddy azala reconnaissant ezala te que non moi que là tout ça keba libele ya maman basaka na moti voilà. Affaire pasteur Mike Kalambai o ekangaki internet réseaux sociaux ekiti emati et nande kona lisusu pasteur Moïse Mbi ya liboso na ndeko wana o ya mwasi ya monani zawadi moni ba mususu baza ba envoyer du diable ndeko na Mike nalingaki mingi na défendre na émission ebele bibo biso ki moninga kui eza sija kotonga te totelemisa ye oui tout le monde ba erreur ba faute mais biso to soutenir ndeko Mike oza ya nzambi ndeko Mike ozongeli sa musesu makasi parce que mutu pas comme pasteur et c'est une fois dans l'école théologique le roi ngabo 5 ans aux licenciés ezebele au vendre na makolo papa na mulimo ba 20 ans ba 22 ans pour mutu comme pasteur alors quand mutu bon yo yeka we parce que c'était to tika ote to tikote to telemela parce que ils appellent lisumu Mike asenga bolimbisi eleki alors total la charge oyo azana ngoya kuleisa bapate partout bapate on bakufa pona yo zawadi pona yo zawadi bapate nyonso bakufa babulunga na pona yo oh non c'est pas normal ngai na pesa courage na ndeko Mike vraiment atelema lisusu makasi na kati ya bonzambe culpabilité il a été parce que le pardon existe quand Dieu pardonne il oublie il efface c'est seulement batamukinde balimbisa me abosa na likamute ndenge frère Madilo ayemba olimbisa moto ezali ko bosa na likambo te mais pas nzambe soka limbisi ya effacer alors par rapport ya conflit na pasteur Moïse ozomona baza bana bango nyonso to bauti na cité Bethel et pas ya le feu mon papa mon vieux l'ami de mon coco l'ami de mon père spirituel le général Sonny Kafuta le vieux aussi le général Sonny Kafuta papa Moïse comme papa Mbi ozomona donc baza ba frère baote sikamoko ba frère Thomas Lokofe ba frère Thomas Lokofe ba Yannick Tumba ba président na ngona lingaka mingi azana poto azawemba azai président étoile de louange ya kumbe kiminga kumbe boko ya aimba kito makasi fo donc moni bomoko wana ezalaki wana soki wenge muzika basanga bango nyonso baale makaba banani ba jibe piano ba wera son batu nyonso tout ba ekokota tout ça ba beti stade de martyr est-ce que cause a peu avantagé te to mona frère Thomas Lokofi révérend pasteur Moïse Mbi révérend Mike Kalambai berger Yannick batu étoile de louange basanga ba beti stade de martyr tonda et kotonda population Mike Kalambai, population pasteur Moïse, population les grands Thomas Lokofe. Je l'ai fait, monsieur. Il le voit nous tout bas sangisi en haut. Na bat nous sommes morts et vous ça la paix bien. Donc prouver bateau mukili que nous bisous tout ça na bolingo. Bokabwane ça m'a bien fragiliser davantage. Ba moi qui là na ba média tout ça et ça bien tout ça na bo moko. Tout ça il a nzambe, tout continuer, tout battre la bonne déco. Tout c'est supportané. Dans Philippiens chapitre 2, Bible zo baboyi. Que l'humilité nous fasse voir, nous fasse croire que l'autre est grand. Humilité là qui s'habille que nous on a l'équipe à grand. Vous aurez des terrains dans mon côté, moi voilà ce que je pouvais dire dans le milieu ecclésiastique. Merci beaucoup sur le plan domaine ecclésiastique. En tout cas, il y a eu négativité, positivité.
Exactement, parce que nous sommes les fragilisés christianisme. Batmamou va pasteur, bazobunda, batmamou va mitara pasteur, batmamou va nzembo ya bapetage, donc batmamou va consultation $200, batmamou kama tu vois. Comme des donc c'est échec ça. Alors deuxième domaine artistique et journalistique, youtubeurs. Baliwa ya ba musicien, baliwa ya ba comédien. Na évité au cours de banini pour l'amour. Déjà non, sur les plans artistiques et journalistiques. Maman c'est un al kama ulbaana de. Mutsuka kufita ngone koki. Suka za faible ba lepandoki. Si. Donc ngai prophète na boya tina kama ba prophète ba yaka go tina prophète na moni muta théâtre moko boye na prophétiser na moni liwana yete. So moni mutazo kufa kendela yi. On a mon star moko bazokufa et bino bomona quand même solution pour kopesa muto na bika Jésus qui se fait bisaki Lazare zokufa bi notre ami d'or na osep sai bande kuna bika na osep mukula ya résurrection habité a osep kwa lelo ozumon ba prophétie wana na mona mubloka bana miki ke no muto aleki muto théâtre moko boye musicien moko ba okufa tanga comme musicien to mona botanga akomoti ce qui coïncide on a le baki. Allez, après, il y a une question. Aux faux prophètes, parce que Babi Santiné soit mon aboyau Yibsamout. Aux a pouvoir pour intervenir. Tout ce qui est révélé, condamné par la parole, par la prière. Maintenant, il y a un monde condamné à monter. Aux monde. Prophète Esaïe a mon aki que non, roi Ézéchiel a oufa, que n'est Ebisaki. Ézéchiel a l'éli, prophète Azunzamba Ebisé, que nous avons que nous Ebisé na Baxel 15 ans. Bino Zamba Ebisé, Bino Bozongate. Bino Momona Aka, que nous Rokufa, Yabozonga Ezarate. Ah, non, beaucoup. Ezamaka. Kaka ba YouTuber wana ba wila tu comprendre ate ezaka nini. Ba wila ka nini mutu mutazana kwene mutu mutazana ba bonner na ye. Et puis ba bonner na yo, ezape ba bonner mutu mususu wana faut iba. Ozomon. Ngani nazalia na kota la chaîne mon lien, na kota la chaîne TV5 na kota la chaîne surtout sur na ligne. Alors, où est le loni? Mon écoute pas mutu mususu. Et puis étoile ko kokanate. Où est la ngani za na sas? Mutu mutasa msana et bien ou atteindre classe bien on a donné à présenter mission kitoko à la kisabatu na émission quand ba analysons tous ensemble boto tchama mayele toujours na ba bloco boy ba question mutu ola na moment que non mutu zo sala na mutu ba yami na plateau azo répondre quand même moi bien pour ne pas m'enorgueillir voilà sens ba féliciter pour ma casse. Merci docteur Patrick. Sur le plan événementiel tout va ba événement misatu ncholandana stade de martyr Wenge 4x4 stade de martyr Fali Poupa, stade de martyr Héritier Watanabe. Échec ou réussite? Ngai na CP na concert ya Wenge musique. OK. Bato baza ba papa penza. Ya mboko ba beti musique ya bien. Ngana urubate ono na IBJBT na IBWRT. Ngana na JB na na IB bango. Musique na boza la bien. Le frère JB Piano na zwata kuta na ya face boy. To sola c'est un homme gentil, un homme sympa. Et bosanga na bango wana et sali penza malonga. Et la qui s'y peut être un chrétien qui est beaucoup sangana. L'église est pendant kaka, au bas poison, tout ça. Mais vous sangana te pour aller. Événement à Wenge, vraiment on a bêté on a beaucoup. N'est sangani, même musique à bêtiste, même le moroté, yamabe, tei batu courage. Banze mo wana tia wera son, mokili monde ya surprise. Mamabi. Nzambe tata yo musungi opesa motu nyonso ba dompe ba talana na mokilia opesa privilège na moto aluka okaba ba dompe ba chance lelo toza na déserté tant nzambe kitsa ba man lelo to komi na tango moto ketangini le futa aola que ça va pas travailler. C'était pas des chansons éducatives, c'était des chansons éducatives. Monsieur JB Piana a émis chansons éducation papa éduquer moi na yo moi na cause éducation de quelque soit difficulté aux anango éduquer moi na yo yo moko hein ozomona nzembo ale makaba na album apele ou face ayembi Africa benga na samangwana ba yembi makamba Africa ndenge to utaki na boumbu a faire rêver Afrique. Nous sommes pas là tala des émissions à analyser tous ensemble. Là je prends la peau d'un analyste pour analyser des choses vraies comme pasteur l'homme de Dieu qui est véridique, qui n'est pas hypocrite. Église union sur mon église, ça va soliste église union surtout. Si vous avez un cachet na albuana, si allez makaba, soliste église nabino, tant bête à soloana, c'est à travers les makaba pasteur, à travers les makaba. Drumer union surtout, soit travailler à Zaïkote, à travers Kakol ou bien Titina. Ah oui.
Nde bango ba référence ya dum ya musique sembe na musique rumba congolaise. Ba programmeur ya studio ba JPK ici bana nyos toana. Ce sont des programmeurs au ba travers pour na ba chrétien pour do ya nzambe za raté do ba pesa nyos ça do ré mi fa sol la si do. Voilà comment je peux t'expliquer événement liboswana ici. Événement balé à frère Fali Poupa. Vraiment à salper fierté à Mboka, fierté à Mboka Makasi au Moni, événement stade il y a faire remarquer batmota la ngwe panzana, comment Mboka umata et mata susu, comment Mboka umata et batmusu ba ko lina pas visiter Mboka à partir artiste to lina Mboka to otala Mboka na partie artiste et ça la bien et ça qui plein ton demi yango to beteli yango maboko a continuer musane pour nzamba benga batunyos baza ba pasteur. Batunyos faut ba député biso balanga nzemu. Mais salaka musala na yo na ndenge ya kokeisa batune na livre feloté ça musano yimba amour et biblique Salomon le belon na quantité de cantique Salomon atanga ba komo mabele na quantité de cantique moi sinanga tolo na yo ezaki toko ezo nimsa chalette kana zo mutu na yika makuna e kosunangai yaka enivrons-nous de l'amour yaka alubela ba baiser alubela makamebele abike nozo tambola dimanche na yo ezaka gazelle balbo na quantité de cantique eza na bible. Si on a une quantité de cantiques, si on a averti, au cas moi. Ah oui, hein. Ok. Donc, c'est quoi? Le bel amaka me belé na quantité de cantiques, maman, moi si. Balbela tout ça. Événement Souka hérité Watanabe. Événement Souka hérité Watanabe. Félicitations, na frère Nanga héritier. Nzambe Asungaye. Na monaka dernièrement, na émission Moko Boye, Zaraka habillé na pasteur pétage. Aïe Maranzemba, on me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. Tant que Minzemouana a 4 répétitions. À lui, le roi Minzemouana, on continue sur répétition. Il est aussi celui parmi ceux-là qui adorent. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'éternel à Louanza. Et puis, dans le stade, on me dit souvent. On me dit souvent, Nzambe pas moulay. Na usenga kaki na bureau na ye elenda susu makasi za la susu bien ba travers makasi et puis na usenga na ye na ba grand événement azwaka temps ya ko vulgariser message a panza sango ya ko vulgariser message a panza sango et puis asa na ba descente sur terrain moni ba Vodacom na ba Airtel wana ba publicité les gars na TV ba panneaux partout. Mais batine souvent ma fille mokwana biso ça marketing maladi ba polo ba okitanga ba papier ba okabloka net invitation ba pesa église porte par porte biloko wana ba mégaphone donc mobilisation ba carnaval partout au monde. Donc c'est très important, vraiment félicitations bureau et travailler sur makasi parce que moninga nako sans passer tenal beauté etalingate héritier etalingate falité biso ba passer peut te yaka na stade de martyr. Ah oui hein, place sur biso ba passer peut te yaka. Alors dans la même commission générale sur le babi pour nater na stade de martyr na stade de martyr wana préparation na il y a 6 mois nazaka na armée de l'Éternel à Pambate nazaka na armée éternelle mission armée éternelle soldat pour Christ nazaka na armée éternelle organisme d'évangélisation na ba pasteur na zone na consacrer tout ça ba pasteur nyonso bayaka basanganaka il y a des réunions tout ça il y a des bis donc voilà les choses s'organisent vraiment. Donc voilà ce que je peux dire à M. Héritier. C'est un bon chanteur mélancolique. À celle Banzemba bien, ma camion Suzuki Nikitoko et réussir concernant voilà ce que je peux dire. Voilà, donc tout le domaine artistique et journaliste, positif, négatif. Bon, comme mes amis qui ont musique Nabiso et Zozana Ghetto, et Zobima Penzate, si les plans internationaux, si les plans internationaux, est-ce que trop haute ça va devise important dans le Nabiso? Est-ce que les musiciens Nabiso bazo beta na basali nyonso kuna okota ba mbongo mais na posa la tika na phénomène ya monsieur Boketu et Fali pour bazo qui disque oui avant le phénomène ya monsieur Boketu qui s'est levé comme Goliath qui va tomber un jour parce que Goliath ne restera pas toujours debout il va tomber biso ba pasteur to lobi monsieur Boketu akokoya il va tomber pourquoi au monde ba mission na bazaka na bato na bazana na famille bato na moto ko beta kuna to zuma devise ko tu mboke zo somani et bato na bazape bandimi na biso bato na bazaba bandimi na biso apesa badimi offrande ezo papa dire au milieu to apesa na badimi na offrande na on se action de grâce na ye ndenge ça pour la fin de l'année ozomona to linga ba évoluer ba beta ba poto ba kende a komema bato bato na ba futami mbongo ekoti l'église zo badimi mutana ko la pasteur micro moi cravate
et église ezo ki ne liboso bande kwa sepeli le boke tu atelemeli makambo mingi les Goliath ou atelemeli na ba mission chrétien na ba pasteur chrétien mais ata buto mel ngeni okokoya. Ok, to côté na domaine politique bongo tozomona ba mort d'homme par électrocution par le câble conducteur de Ingasne. Ah berero wana esalama ki wana bat bakufa ki na marché wana mama Sarah et biso pasi mbule beti Singapour mamoke koi ale lengisi ba mama ba noteka biloko kotana biloko na mabele mamoko kangisi ba mama ba kufi na ba client ba kufi nyonso wana na lobaka mon émission moko omoni ba câble conducteur ya ba SNEL wana et la ki saka na ba poste na bango que non à partir de tel et baby pour ni bobongisa ka la ki saka no ka besoin problème pour ni ba palingaka que no problème et comment ne ba ya bobongisa non politique on les amabe il faut tout bongisa politique ya mboka na biso. Alors deuxième point phénomène érosion qui a tué et coupé la route nationale et wana poto érosion c'est bela nzela ba wana za exemple bobongisa ba érosion bobongisa banzela pona nini ka que non eloko fermer no ya hôtel magana sima ceux qui kamwe salami déjà oyebi que non simé comme cher simé matiti Sima et Mati. Sima et Mati. Sima a dit $10 comme $12. Oui. Quand on dit tout quoi y a Sima et était là quelques jours maman Sima Mati. Bon, bonne année le Mati. Nous tout regarde ba Thomson. Nous tout regarde ba Soso. Mais nous surtout ils ont sauté pour nous pour la là. Alors le wana il faut pas qu'on zamboka batala kama kambwana ba bongisa ka à l'avance. Tout le domaine politique positivité négativité. Ah, en tout cas domaine politique vraiment négativité. Négativité parce que makambo peuple va négocier là ba moni angoti peuple bébé que non ndenge zabo ba babulia na tongo na pokwa nzale bosila tout ça mais moni angoti et misala tout le monde que non les chemins de fer il y a frère Jibi Pierre Margué et bimaka té abimisi sur les balles du match na mona ki pano na OK ngabi oh mais chemin de fer mozo bimaka té donc c'est qui parlons maintenant du présent. Tout sur la nord présent, l'enrôlement est bandit déjà, les élections arrivent. Maman Sarah, l'élection Zoya, peuple il faut pas tellement pour peuple ne pas avoir décision. Auto limi muto, bobengane na mando quitté. Je dis non aux rebelles, là va tout se soulever. Moyen ya bobengana soit président bolingité ou bien Selma B, moyen bobengana yé et en élection. Moyen peut beaucoup voter pour lui que non Selma lamu et à l'élection. Tant qu'il y a une élection, pour qu'il y ait une élection, il faut arrôlement. Arrôlement, ça peut même biblique, comment on a biblique. Ban Israël, il y a un nombre là-bas. Ban Israël, vote biblique. Mais oui, vote est biblique. Voilà. Arrôlement d'abord est biblique. Pour Ban Israël, non. Dans en Égypte, ils étaient 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient comptés. Et Bani, nous avons dans la classe, dans la théologie, ils étaient 2 millions de personnes. 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient bananes. Nous autant de jeunes gens au bazaki âge à 20 ans 40 ans ba viera ba notanga bangote ba basi ba notanga bangote ba nkia notanga bangote ba notanga bato za capable de tumba pe ko bunda ba on 600 000 hommes alors en majorité ils étaient 2 millions de personnes. C'était ça l'enrôlement en quelque sorte. Et le vote peuple ba bisi nzambe to boy Saoul to lengi nani David et ça déjà explique déjà que nous ya ba voter mais na forme moko boy ya koleka na nzela en tout cas na comme vraiment na suka émission nous avons une question mon tout na docteur Patrick mais na tuna comment les chrétiens peuvent se conduire dans mambo etali ba enrôlement d'élection à chrétien pour se conduire chrétien ndenge zali boy parti prité moto apesi polo moto apesi nini boy ezate que non yo moko bosali makamyo sur voter non chrétien faut la consciencier ba chrétien baza ba naïveté chrétien faut la consciencier pasteur ati ya élection na ndenge malamu et ça malamu parce que vous jouez carte ya carte d'identité tout ça ezali devoir et un droit pour un citoyen et puis que voter c'est un devoir et aussi c'est un droit pour les citoyens. Il faut pas regarder apaisement bango pour ça la désordreté pour ça la pillage ba battre la moka et puis ba chrétien baza partout dans le monde entier ba prier pour la moka. Merci beaucoup à Andé to souk cette émission na biso. Parlons un peu du futur. Une seule question, docteur Patrick. Avec un œil prophétique, aux hommes nini pour Namboka. Naibisaki Batuboui, Namoni 2023. Président Moko Afrique Mouné Akoufi. Wana œil prophétique. Nous étions Mouné président d'Afrique.
Nous les prophètes, nous ne venons pas à prophétiser au théâtre, au musicien. Nous avons même ça, Jérémie a dit, tu iras vers les nations, tu parleras devant les rois. Namoni, un grand monsieur qui dirige un pays d'Afrique est mort. Ça peut provoquer des troubles dans son pays. Et dans 2023, ils ont année à complications, ils ont année à problème. Mais qui l'a n'a pas payé mais les botans ont battu les mains. Ils ont année après 2024, les années sous la stabilité, année à force, année élévation. 2023, ils ont année moko et Vanika Boulama et Kimia. Voilà. Merci beaucoup, Dr Patrick Awandet aussi, ces missions à Bisso. Merci d'avoir déconnu toutes vos occasions et à Kolanda. Vraiment, analyse qui toque autre route que ça, les prophètes ici, les prophètes des étoiles. Invité Dr Patrick, mot de la fin. Mot de la fin, la question merci. La question merci. Merci, mon aîné. Et nous avons permettre que notre sang n'a pas et moula ozoya nzambe pesa biso makasi nzambe abate la biso to kokufa te to yebisi déjà diable satan to kokufa te na moula ozoya amen bokanga yango to kokufa te to continuer l'émission na biso côté ya bato ba mbele pour révéler ba plan ya satana et puis quoi ajuster église pour tout le monde quand même que no évolution mata pour 2023 oyo il faut église travailler makasi pour na kopesa kimia na mboka. Merci beaucoup à vous tous. Attention, Tikala Malamu, Tokutani Mbalasima, 2023, l'émission Au revoir.